basali eza tricage ou bien ceux qui bamoni que Karine Mokonzi hiérarchie ekokite ya kozwa décision ozomona teke bazotya na confusion. Jeudi dernier bauti koyamba Karine Mokonzi na tranche matinale. Karine Mokonzi abimi omoni na suspension ezalaka badele peut-être bakarine banani baken pia na Ken Mokonzi lo bapesa Ken Mokonzi bayebi signification ya mutu so balobi ke mutu oyo aza na suspension bayebi te omoni balobaka eza basuspension mosusu indéterminée mais Karine Mokonzi aza na basuspension na ye avec délai. Il faut qu'on y ait est-ce que date soit là et là on dit qu'on va venir dans la suspension à l'eau de peut-être ma tchak qui est mise en attente pour n'a pas vendre ma toy ceux qui le lot Karine Mokonzi a peut-être dans la sur ma carrière parce que ceux qui le lot Karine Mokonzi a accueilli qui vont RTG à pégoter les mains répondre à un bouffon ceux qui giressent soi-disant à outa féticide au moninga Tatiana Osango na ya on a 10 000 ans mais en plus né dans un famille en salati boy voilà par peut-être au tika mais Karine a changé d'ailleurs le côté. C'est pour lui aussi les parce que oye fami na sima Karine. Les singa garçons na yebi été. Na mona ye kaka na kena anniversaire à Karine. Na mona kaka c'est je na outi mettre beaucoup. Azaki no soko pixel. Ya ko pe pour ça. Illégal. Mutu mutu ko pesa ye opportunité pas de faire. Na batu bazula na poto. Otika. Congolais aza instrument. Congolais aza so attends le monde amour attends côté la elle bloque un message bon bino nyonso mikolo ezaka makambu ya Congo millennium Tatiana Osango ba diaspora nyonso tout bana Congo bana monde entier en fait nazo lancer bino message oyo bolanda émission oyo Congo Millennium bolanda émission oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, do elobela nyonso. Na sengi bino bolandaka ngo émission l'invité sur Congo Millennium. na bandeko balandi ya Congo Millennium na ebike bozali ebele scotché branché kolanda biso na émission na biso l'invité mokolo ya lelo penza émission l'invité tozali na esengo ya koyamba moko mopanzi sango lelo penza toyambie lokola invité na émission na biso Peggy Titan aye pona tosombitinya par rapport ya makambo oyo eza kolekana na monde culturel lokola yende penza oyo etali culture na Congo Millennium ekiparande ye après pe alobite ah non Tatiana esenge na oyo yamanga penza ko invité po droit de réponse ezalaka nango na Congo Millennium po ezalaka nango pe na journalisme mbote na yo mwana mboka Peggy Titan. Bonjour la grande dame de la presse congolaise Tatiana Osango na sur bateau balandaka partout dans le monde bateau lokola ba mufini ko États-Unis Henri Modogolongo pe azali kolanda depuis Canada mufini ko États-Unis Miguel Mafolo azali kolanda depuis États-Unis na molonga ni na Doris Lusala na leki na bango sela Lusala na bosanité na kati ya Paris madame Vovo Viviane Songo o wana azali na kati ya Paris pe Chimène Ilonga la vraie patrona azali kolanda biso. Donc merci beaucoup vraiment à Wanakati à Congo Millennium na émission na invité na sur Mitune Zali ayo ba réponse ezali anga na ko répondre par rapport ya banti valeur ezali ko na internet pe marambo etali culture na mboka na biso surtout ming to solano kaka o etali presse en ligne. Merci beaucoup Peggy Titan kasi penza poto banda koliki ya to pesi déjà moi ba masolo mukie lelo to kolobela nanu likambo ya yambo penza to banda affaire RTG. Pourquoi Fally Ipupa du Cap la merveille o azali alanga nzembo a porta ki plainte na chaîne oyo ezali ya télévision et metara awa na ville province ya Kinshasa pe na bamboka msusu pe na mikili ya poto baike pe balandaka yango pona nini Fally Ipupa afundaki RTG à traduire RTG à la justice. D'abord merci beaucoup Tatiana Osango d'abord pour couper sa respect surtout l'artiste et musicien Fally Ipupa au lelo ba benga de king o vraiment à sa fierté il y a
musique na biso surtout à l'étranger lelo omoni ke langue lokola lingala ezaki langue moko ezaki na ba frontière mais l'autre omoni yango artiste musicien lokola Arkeli o biso tant tozaki bana mike to bana ko rêver so omoni artiste américain ozomoni aza na niveau mususu mais artiste Fally Ipupa amemeli biso bango pe alobisi bango lingala donc eza fierté pour na biso ba congolais pour na faire RTGA o lo nazoloba na bapandi sango ba obsolète o mingi bazali koloba likambo bayebi te kopesa information ti lelo mokano oyo Fally Ipupa azwa ya kokende kofunda RTGA ti lelo toyeba cause nango te yango nangi koloba boye bapanzi sango oyo mingi bazali kotia ba sujet ba titre na internet vraiment ceux qui bazali vraiment ba communicateur ya solo to ba journaliste to ba chroniqueur ya solo il fallait que le artiste et musicien Fally Ipupa ko tout na Fally Ipupa ndenge zalaka mingi bino bapanzi sango ndenge bosalaka soko boye ki sondage boye ki eloko moko boye bo poussa na pas musicien mais biso na internet na biso au sango tatiana eza bongo te batu bakomi kosala n'importe quoi lelo ezoyebana te artiste musicien na chroniqueur ezoyebana te Fally Ipupa akendaki na sur bomonaki na en tête wana concerné ezalaki RTGA muto aki kofunda ezaki Fally Ipupa parce que akendaki na bavoka tango Fally Ipupa kendaki na justice na biso ya mboka na biso je pense que ezalaki na ba cause au Fally Ipupa parce que soko omoni accusé ou omoni ke babimisi papier na ministère ya justice pona ba kende kopesa ne to benga ngo nini papier ba pesa ka convocation to nini so omoni déjà que ebimi bakiko ezaka na moi motif moko bo ezaka na kati mais si lelo motif wana eyebana te yango par rapport à ba rumeur ko bima oh non Fally Ipupa akendaki kofunda pona Karine Mokonzi boyena boyango omoni lelo yo makambo wana ezali ko continuer yango tant que ngai nazomi benga analyste chroniqueur tolingi ke lelo nazosenga na bandeko o nyonso ba prêter nga vraiment main forte to luka to sangana soki ata mutu moka kokuka kokutana na Fally Ipupa te to kutana biso nyonso pona to sola na Fally Ipupa biso vraie cause ti le vrai cause ezali koyeba tête atia na sango ti le loka zomona ba makelele o alobi mais na kolinga moto o akoloba mbalo yo akutana Fally Ipupa pona pesa vraie cause ya faire RTGA totikala kaka na maimatali chaîne ya télévision RTGA toyebite est-ce que ezali koluka buzz to ezoluka te kombo na yango etangama parce que toyebaki moko mopanzi sango na kombo ya Karine Mokonzi yende moto azalaki kosala émission moko songolo na RTGA kasi tozomona pe que manike pe ye akomi kotambola penza koloba te ye pe akomi na RTGA est-ce que ezali ba rancune wana komi kokota ti epa ya bakonzi na biso ya ba chaîne ya télévision to ezali kamuni penza ezali koleka na affaire manike Karine Mokonzi na RTGA eloko na koloba merci beaucoup tazana osango omoni balobi na musala nyonso hiérarchie ezalaka même nga peki titane na fandi awa oza coordonnatrice nanga na kati ya musala soki hiérarchie ekoisi te yeba yango ke musala kotambola na désordre lelo est-ce que soki idée wana RTGA azolingaki a remplacer Karine Mokonzi na journaliste mosusu lokola manike vraiment na koyebisa eza catastrophique ezalaka te parce que tokotala lelo manike aza na expérience professionnelle te manike soka bandi internet d'abord tala na buzo basalaka tala na makambo eza entre Fally Ipupa et Karine Mokonzi sikoyo manike azali na ngambu ya Fally Ipupa pe en plus bazali na ba problème ye na Karine Mokonzi sikoyo tala mbutu oyo est-ce que manike ndinga zawana manike na ndinga zawana oyebi ke manike za veuve manike na de olena no amiko tsana no conscience na ye ya kobokola bana na ye akenda kotambola na ba studio afutaka ba $25 lelo akomi kaka ke soka fandi aloba ke non pona ngai manike za na compétence te soki RTGA lelo esali likambu wana naza sûr que biso ba journaliste to robima to marché yango na kolinga ke soki bakolukela Karine Mokonzi remplaça basala choix bien wana ezaka ke bakoluka mbutu parce que il faut koyeba lelo Karine Mokonzi aya na audimat na RTGA parce que lelo il y a beaucoup de gens même à l'étranger à mboka basé la mission lokola gare centrale ozo comprendre soki lelo par exemple fautif ezaki pas faute ezaki pas Karine Mokonzi par rapport ne ba ya ba querelle wazaki nango o atanga kombo soti ya leader moko yango tesenga yaki kofunda mais hiérarchie ezalaki wana peut-être hiérarchie ezalaki wana peut-être bave na biso ba 30 chitenge bazali wana bazali bangontu bazali ba konzi pourquoi banai kotika Karine Mokonzi soki ba yebaki ozomona ke
RTG pe bane ko jouer na Audimata Karim Mokonzi. Donc lelo bani ba chambutu mutu. Manike azali mutu azana réputation ya mabe, boyebi ke manike amelaka drogue, manike nenga za wana azali kolekana na ba papier. Est-ce que mutu o a signé qui soit disons ceux qui demande ya manike demande à manike kota na RTG atachana osango toza bazoba te babi musala ya zoba ezate omoni biso tozali ko travailler na professionnalisme ezate ka keza ifasik mais ba konzi ya RTG botala choix bino bosali c'est que bino bolandi kaka lito ya ngambo mosusu yango bolobi te bocha manike pona est-ce que soki boche manike est-ce que eza solution te pona ngai manike azana numbwa azambwa ya mbwa. Peu en plus, tala écrit basala na banken pe na obsolète na place ya voyage alobaka voyage. Ozomona mutu abongo na 90% soit disant balobaka ke bazana artiste na bango baza soki bataché de presse. Est-ce que omona kana film Mokonzi TV? Est-ce que omona ka basala kata nini marketing to nini ou bien ba concert balaxa? Ezaka ka 90% ya Karim Mokonzi. Ozomona quelque part leader na bango azala mayele. Omoni nyoso nezaka ke balinga ba djembe la ba kotisa Fally Ipupa na polémique. Fally Ipupa il a plus cette azana temps on est à polémique. Fally Ipupa lelo a traversé ma frontière. Fally Ipupa azala mayele. Pona ngai na bisa otachana sango. J'ai même à main à couper. Soki manike à koti RTGA na tiki musala ya journalisme. Pe baye bango ba konzi RTGA biso ba journaliste toko sangana toko belela bango toko lobake o ba sali eza tricage ou bien ceux qui ba moni que Karim Mokonzi hiérarchie ko kité ya kozwa décision ozomona te ke bazo tcha na confusion jeudi dernier ba ti ko yamba Karim Mokonzi na tranche matinale Karim Mokonzi abimi omoni na suspension de la badele peut-être ba Karim banani ba Ken Piana Ken Mokonzi lo ba pesa Ken Mokonzi ba yebi signification ya mutu so balobi ke mutu o ya za na suspension ba yebite omoni ba lobaka eza ba suspension musu indéterminée. Mais Karim Mokonzi a une suspension avec délai. Il faut qu'on y ait est-ce que date soit et là on dit que une suspension à Longwe peut-être que est mise en attente pour ne pas bender ma toy. Ce qui est le Karim Mokonzi a zongi peut-être à son bakérel parce que ce qui est le Karim Mokonzi a cueilli il bon RTG a pu côté les mal sauté. Mais batika kocha confusion batika kocha mabele na loso batika parce que na Ken Piana na manike bazali mikate ya chasse moko lelo bat bakisi biso soni na internet ezali batwana bawelela nini soit disant ni baolo bake basara promotion Fally Ipupa ndeko nanga tachana osango Fally Ipupa za grand musicien ata kutu na site internet soki batali été mais basa la tâche na bango bazo sa la tâche na bango te ngana lobi peki c'est dans contre antivaleur soki RTG et ko poursuivre nga pona maloba nazali koloba vraiment nga moko naza conscient batika ko bakisa batika ko cha lotoko na 20 basangisa yango place moko te parce que opesa mutu renvoi yango na kosenga na bango choix wana bosali ya manike eza buzoba manike na de 1 ayebi kosala lettre on a salaki yango ndenge nini asalaki lettre ndenge nini yaki kosala lettre bino boko batanto chitenge bazana pe bondibi tozozela alobi yango alobi ke nga na lobengo naza ni contre ni pour mais je suis là pour les antivaleurs au moins soki mutu azwi musala na place ou bien azwi place ya mutu coordonnatrice na nga ndenge ozabo lelo so par exemple nga nazwi place na yo na koloba te na kosala yango na limemia mais bango bazosala yango na contre guerre ozomona ke bango moko kaka bazolinga ke bacontinue ke nani Fally Ipupa azalaka toujours na baproblème mais Fally Ipupa il a passé le temps mais Fally Ipupa pe azala sage entourage pe et contaka lelo to moni yango Karim Mokonzi conscient elle est soki réellement ba makambo à propos tenir à lobaka soki réellement les artistes et musiciens Fally Ipupa je pense hiérarchie RTG ninga ba pesa que suspension soki azongeli yango je pense que ba go à la porte mais pour l'instant ezana départ ya Karim Mokonzi il faut batika parce que a mémé la paix RTGA par rapport à culture tout le monde a émission mbele RTGA zaka na émission moko avait tonton chitenge mais ba na côté mana butu mais lelo to mona ke ba émission ba dimanche tout tali lelo maman la biso mami la RTNC asalaka ye mais azape suivi mais bazela rappé Karim Mokonzi tina mikili ya poto parce que RTGA ezali ko émettre tina libanda même na poto naibisa yo tachana osango ezaki motema mabe omoni o eza jalousie ya Ken Piana ba ku monter na ye omoni mutu so za na professionnalisme te yango na loba na Ken Piana zala non mayele ozomona te ke ozofingisa na famille na makizembe eza famille moko intellective tala ndenge olobaka mais Ken Piana ozaki ex militaire lelo ba vérité bimi Ken Piana ba misi photo na yo ndenge utaka front utaka beni
oya na Kishasa mais ken plan ko blaguer na batute artiste Fally Ipupa n'a pas besoin des obsolètes entourage na eza bino nde bozoya bo bakisa polémique est-ce que na ebité bo mona makambo lekana entre Ferregola na Fally Ipupa loba mabete omoni pona nini ba journaliste lelo balingi ko 5 balingi ko boma yango tozo bundela ba anti-valeur ken piana zoba manike kizengi bufon kila zoba batanga manike atanga aya na diplôme na ye manike na diplôme na ye manike azana no basundola na famille biloko na amelaka aye ko timbela ne base omoni na oloba na bato bazolanda na poto botika congolais aza instrument ya bêtise te congolais zoba te ata bolongo na mboka tango botalaka botika kotala ba bêtise ezalaka te ata Karim Mokonzi ana ba kerene est-ce que mona représentation à moi la mwasi wana est-ce que manike ata na présentation na moni yo tata na osango tala ndenge obandi présentation annonce na yo eza journaliste mais na kati ya chaîne lokwa RTGA boko zo bouffon kizengi zoba pe bo pesi pe lettre ya confirmation bolobi ke confirmer na musala bona bozo lukani ozomona ke na RTGA na Fally Ipupa na Karim Mokonzi bozo kotaka na mbutu donc toza na besoin ya makambo te anti-valeur il faut esila tata na osango. Merci beaucoup au Benzeza droit de réponse na bayi diaspora au bozota biso eza droit de réponse ba opé boko kata musupe boya pe bo répondre donc vraiment balobi ke to fongole libino porte na bino nyonso kasi pegi titan to meka pe penza ko sola likambo moko ekomi penza mwambutu moko ya mokie likambo penza chaque jour. Au fur et à mesure, tozola muka, tozoka likambo ya The Voice, il y a centimètres, na Karine Mokonzi, qu'est-ce qui se passe encore? Le monsieur là, c'est un gigolo, c'est un boulanger. Ce monsieur là a approché Karine Mokonzi par rapport à buzz nae. Ozomona lelo tatana sango to boité, omoni bolingo et kangara mutu misu. Mais internet ezali place moko boy bokoki kolakisa ba intimité te lelo zomona artiste musicien lokola Félix Oazé quoi un papa qu'on respecte on l'appelle Mokou Abongo mwana zoba lokola Saint-Tiche wana c'est un boulanger c'est un monsieur na poto yebana kité azaki musicien est-ce que yo yebiango aki musicien on to bengaka ba wesh mais lelo c'est grâce à Karim Mokonzi par rapport ne basaki libala na bango moi je m'en fous na libala na bango mais azala un peu na respect na ba leader na biso mutu lokola Félix Oazé quoi c'est un papa aza papa na ngaza leki ya papa nanga abenga papa nanga ya mujos mais na moni lokola mutu ko Saint-Tiche mettre oke ko bimisa bongo Félix Oazé kwa mona na liboso aza mwana 81 aza kutu moninga ya Saint-Tiche te tala lelo place bazali komema biso ozomona te likambo ya bezi yango soki réellement soki bane ko solo masolo na mosi na ye ou bien za ku monter ou bien à monter ba voice wana mais eza bien te faut ko tala bilongi biso tozana besoin ba monument na biso ba légende de musique na biso bazala respecter wana eza respecter est-ce que lelo sko brolobani bato ngambo mususu bakomi ko appuyer aux décision finale ya Félix Oazé quoi tu as vu ce qu'héritier Watanabe a fait et tant que lelo bozolo ba oh boy bino bozala wana peme na ba leader ceux qui bozana problème leader ni en Hollande mais lobaka botikela makele ozomona que Karim Mokonzi il est valorisé là où il est héritier Watanabe tant que moi na ya Félix Oazé quoi alobi non je dois aller chercher papa nangai babi le linge ça se lave en famille ceux qui aiment ça solo là qui ceux qui Karim Mokonzi qui faut-il réellement à reconnaître qui à ça qui voit wana ceux qui pardon mais pourquoi bino ba dongolo miso que nous avons na ka pona ko sa publicité bato ozawana okomi ofinga kutu na fabricage muto asali okomi ofinga na fabricage oko cracher pourquoi musicien na journaliste baza ba ennemi te tatena osango baza ba ennemi te musicien artiste musicien azawana pona ko pesa éducation surtout ko éduquer masse biso ba pandisa ngotozana pona ko communiquer pona ko sala promotion ba artiste mais le komi buzoba est-ce que yo sepela na likambo wana papa na biso Félix Oazé ko bino bozi kuna bobeti maboko boko mi partout voice mérité Watanabe et tant que nenga mi benga kakeno artiste intelligent alobité likambo oyo na tikango e oya okoma ni parce que na Karine na héritier baza ba n'est pas Félix Oazé mais oyo Félix Oazé kwa sola ki na héritier ti le lobo ebi ngoti c'est ça un devoir d'un papa héritier Watanabe nenga Karine Mokonzi benga ke papouche il a fait ses devoirs ce qui valoriser pourquoi ngaki oluka papa na biso Oazé quoi donc likambo voice o nga na kolobata tena osango vraiment trop c'est trop avec Saint-Tiche na repesa un message ceux qui ba voice mususu ezali ya artiste et musicien je veux que tu arrêtes avec ça parce que moi justice tant yo bimisa bongo est-ce que oyebango na yo na Karine bokosuka wapi parce que boza na tort ata yo bimisa ba voice wana par peut-être otikana no na coup de foudre à Karine mais Karine a changé na le côté
soki bolingo esila esilaka mbala moko parce que oyebani na nsima ya Karim Mokonzi neti nga garçon wana nayebi ye te namona ye kaka nakenda anniversaire ya Karim namona kaka Saint-Tiche maître tanga uti maître moko boye azalaki ne soko mixer ba DJ yango pe bandeko na biso basi bopusa bilinga mutu mususu kopesa ye opportunité peut-être ayebi no saisir yango lelo akomotia ba vidéo komotalema ataka so akomika Saint-Tiche maître batali mais c'est par rapport c'était Karim Mokonzi mais je veux qu'il fasse attention à ça l'attention na ba leader na biso ya mboka biso ba journaliste to lingi ba buzo ba anate buzo ba anate et comme sous Koffi Olomide héritier Watanabe finalement to okende wapi toza na temps de distraction te biso tozo avancer tala na situation to vivre na mboka na biso to bana omona wa biloko na buzoba donc likambo ya voice wana pona ko sukisa vraiment na ko senga na boulanger wana vraiment c'est na yebi ko changer na nationalité mais azaka pe na tag na lokolo est-ce que bien c'est un prisonnier na on a vu ça qui na baki na émission précédente na baki Saint-Tiche soki oza mobali Saint-Tiche salela biso vidéo en pleine ville ya Paris à la biso vidéo donc likambo ya voice wana bo pesa respect na ba leader na biso. Voilà, Peggy Titan, très fâché, problème à sur la Pessika Penza. Qu'est-ce qui se passe entre Kisinjora et Karine Mokonzi na Kenpiana? Kisinjora alors koso tu es bien tantine garçon aratana partout à manka ba leader à manka Koffi Olomide j'ai bien piana kuto ina yeti na suka parce que obi kazara na problème misu on est à fierté si lelo na esir ka créer ba besoin pour na $10,000 ba ki osala l'opération yango famille na pe sundola azwa bana ya papa na biso babia ya ndeko na biso babia asundola bango apesa bango infronté maeka ka ba besoin Kisinjora azala ki mukala ya Karine soit disant abana ko kende moi te babimisa ba vidéo na il faut que tu aies la jalousie na moteur mabe au moins maman tachana ata tozana na Congo millennium so ki lelo ozo progresser ozo kende ozana o sernanga na ko koza moteur mabe na yote ata lelo ko mosala o isinga ke no ozo solata na président ya Gabon na retenir te parce que na dit que osali ba propre effort na yo mais lelo moteur mabe batona nyonso wana bango moko bazolinga ko pesa Karine expertise bazo konsa Karine likolo bazalaka bango nyonso pa héritier Watanabe moto lokola Kenpiana mais Kenpiana héritier Watanabe a compris au moni avantage oyo artiste et musicien lingara pas journaliste eza likambu ya audimat azomona ke yoko apporter lenga port nini ko loba na internet ezé le côté Kenpiana parle beaucoup mais il fait rien de travail asaka travail té loko moroté ozana pona kofinga yoso mona wapi artiste et musicien lokola Fabregas o lelo aza jeune yeko taza mukola aza ex militaire Aza mukolo ya Fabregas mais Fabregas a fait les honneurs asali ba Yamado asali ma mebele mais yo fano finga problème bango ba wela kana biso lelo vérité ezali kambo ya jalousie Kenpiana il a peur plutôt de Karine Mokonzi par rapport ya visibilité ce que vous mona lelo ba Kenpiana bazo tangama c'est parce que Karine Mokonzi il est là ce qui bango moko ba okokate ozo comprendre madame Tatiana héritier Watanabe ba pesa bango toute chance bazaki ba patcho RFI likambu bango ba welela eza likambu ya vérité eza likambu ya apport héritier Watanabe aloyebisa bango apesa bango chance alobi naza na besoin muta apport tangu funga Karine Mokonzi abimisi papouche abi papouche omona ke bakeke ba voyage na ye muta bongo aza important ngai na yamba héritier Watanabe na émission na yebisi pourquoi tout le personne batinyo so balobakake nani Karine Mokonzi aza attaché de presse na miso baboya yango na linga yo moko pesa vraie version abi non abi lelo Karine Mokonzi aza journaliste asala babiloko na malgré biloko na mais Karine Mokonzi a mis moi apport na la team Wat c'est ça un leader au moins to linga teke olia mutu moko boye ayi asalelo musala te ninga na za Congo millennium au moins même le boss ça nga Peggy Titan il faut apport sans apport rien na kosala te na sala makelele tandis que na osala ba émission te na bana non c'est pas ça lelo zali kamba jalousie Kisinjora tantine garçon azoye batelo azo sala akoki kozonga ne pe maman parce que akomi na âge ya ménopause akoki kozonga ne pe maman zongi na kibomoto akoki kobota mais tala buzoba ba connerie Karine akomi lokola yo maman mukola za mona 77 mais tala Karine mona 87 ba komi lokola akomi kokumba bango akende bo azonga boye mabe na manike awoleli ameli ba drogue na akoma journaliste nyoso soka ye yango na ba journaliste ngo bazoba mutu loko amanike opese 5000 ngana opesa tata tano sango na kenda classe mutafutela nga classe te oza la ken ezala nani yango na so vraie version ya makambo bazali ko discuter eza jalousie na motema mabe yango balobi soki moninga azui ou bien moninga bali sepela bango bazali ko sepela te parce que bazomona nde Karine Mokonzi azokotisa mingi yango bango pona lelo ba mata il faut batanga ka kombo Karine Mokonzi yango il faut ko yeba pourquoi journaliste a comme ennemi à journaliste dossier Carmel Odia
wana eza makambo eza makambo balobaka eza makambo rod te. Carmel Odia azaka bien na Karine Mokonzi mais na oloba na ye vraiment balobi congolais saka motema mabe. Lelo yo Carmel Odia comme oloba makambo ya attaché de presse. Karine Mokonzi a voyagé avec héritier. Na sur Tantine Tatiana oyebi yango akenda Paris anga kende Paris 5 jours. Refoulé bayoko kende lisusu. Bayoko kende lisusu. Pourquoi jusqu'à maintenant héritier Watanabe a pas dit dernièrement nae a maintenant toujours Karine Mokonzi. Té parce qu'il a bien papouche. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Carmel Odia aza hypocrite. Asolana Karine Mokonzi. Aza maramba rodité. Asala musala na yo aela na latim wata. Azalaki bazaki ba fi oyo soki ba moni héritier matina podium ba beleli. Mais Karine Mokonzi a commencé d'abord son boulot étant que chroniqueuse. Moi j'étais à l'horizon 33. Je suis ni contre ni pour. Mais deux autres la mamosa, je suis analyste chroniqueur. Anti-Valère Eza Makasi. Karine on dirait nga na solarana Tatiana Osango na kebo e place mususu na sala émission pona na contenu ba Tatiana Osango lo ba yaza coordonnatrice ya Congo Millennium na yeboe na solution bien. Non, c'est pas ça. Congolais za moté amabe. Soka za na besoin ba régler yango. Ayebisa héritier Watanabe ne bazanga la team wata. Héritier Watanabe yebisa biso na ministre na za attaché de presse na. Odia wana ta mata ya pa ma mema été. Ba mema été au mona ka Karine Mokonzi Uganda. Héritier Watanabe tellement pesa à Karine Mokonzi confiance, azo pesa epena ba relation. Eza poste bachaye. Eza par raison, eza poste bachaye. Yemoko héritier batana ba mona ke Karine Mokonzi est valable. Tatana Osango, makambo eza ba jeune fille mususu ba timbelika ka internet, oza na besoin de visibilité. Aza fille ya shida, aza fille ya rod. Aza fille morota ko côté le mapona loba, abanda loba na Karine Mokonzi ba keral, ezala raté. Pe aza influencé na ba ken piana. Na ba manike tema bazana jalousie motema mabe manike aza soda meli ken pena sebeso ameli diamba azangi ne loko olo bazana argument mon côté tala ba analyse buzoba eza ko fingisa biso Carmel Odia wana azali appuyer quelque part mais muto ayebi vraie source rôle nini Karine Mokonzi asala na la team wata eza héritier wata na be na ba fan na biso ba journaliste to mona kango toyoka ka papouche toyoka kango tozo mona ke mais héritier Watanabe si solo moni bo conseil héritier Watanabe to mona on page à Karine mais tozo mona babilo ko nyonso Carmel Odia to yebi été alingi kaka diembe na succès Karine a diembe la moni ozo mona ke internet o na biso bato musu baza batala ratatiana sango no sara ba émission na o amona les invités alingi ka ya contre te internet oza instrument bêtise ezali la voie de communication nenge baboy bato tala biso partout bato âge nyonso ba papa ba maman baza na besoin buzo baté. Donc, nous avons Carmel Odia, Kanga Mounoronao, Luka et Loko Sala. Ce que nous avons besoin d'attacher de presse, ou comme attaché de presse héritier, Luka Okota, héritier Moutaropé soit accord, mais pas la télévision. Merci beaucoup Peggy Tita. Tokomi na biso penza na suka ya émission na biso l'invité. Leo tozaki na sengo penza ko invité Peggy Titan yende invité na biso ya mokwa lelo pona to meka un peu ko sola penza na mai bazali ko lekana autour ya culture na kati surtout peu plus na mboka na biso République démocratique du Congo et maïpe mazali ko lekana na internet na bino nyonso ba internet ya Congo Millennium boyebi que Tatiana Penza Tatiana Osango zara toujours au milieu du village oyo amoni te maloba Peggy Titan alobi habité ezali yango te numéro ezali affiché no bengi biso po droit de réponse ezalaka na yango Peggy Titan tokomi na suka moi bambote na bayayo avant la pesa mbote na répondre à un bouffon ce qui giresse soi-disant à Ouest Afrique du Sud omoni ngai Tatiana Osango na ya awa na diembela na mututé pe en plus né za bongo na za famille nzalate na fandi na bandal na avenue Luango 108 toza na 3 parcelles na bandalong j'ai étudié je suis licencié na communication sociale à l'IFASIC je suis bien formé naza bien formé pe naza garçon moko boete ya biloba loba na oti so place moko boyam sous côté na biso ma ebimaka te courant za la raté na place mona komo mona mwinda na komo loba n'importe quoi donc je reste naza muninga na ote je suis pas ton niveau ça soit la dernière fois je reste tu vois équipe na bino nyonso wana bo sali wana d'abord ton chef Ken Piana Bouffon qu'il est je le dis il est voisin de Makelele azo foutre la ndaku un journaliste azo foutre la ndaku avec cette bana ndaku à $50 pe en plus ex militaire tikelanga guerre na papa nao yo
Ozana poids nangate. Yo so ozana besoin, il faut soin nana bakati voka. Moi je suis pas ton ami, je reste. Tu connais pas ma vie, tu peux parler n'importe quoi devant la télé. Et si tu veux moi avec toi un débat contradictoire en français. Pour nana la kisabino que je suis intellectuel plus qu'abino nyonso. Oui bien bon luka to ça analyse ba musicien sans kofinga. Total batu bakoloba nani. Moi nana lokola je reste, je suis pas son ami. Afin na masina kuna mikalu na suka ya boyalo na pegi titan. Moi, je suis journaliste de Congo Millennium, chaîne Oyo et Talemaka, il y a des responsables. Si aujourd'hui, je défends aujourd'hui les musiciens parce qu'il y a une ligne anti-valeur. Je suis ni contre ni pour un Karim Mokondi. Mais je veux que Makambu est zone amiable. Na ligne que Makambu respect zone entre musiciens et chroniqueurs, tous journalistes. Je reste, je ne suis pas son ami. C'est un sale garçon. Talambanga Mounene. Azo les Canadiens n'ont pas bien coiffé. Et Aoya. Papa n'a pas de salité. N'a corrigé la piscine. Je suis un garçon très classe. Et je suis d'un garçon dont Naouti na famille moko bien réputée. Naza na famille moko réputée. Naza na bande kolanga baza na ba Canada baza wapi. Pengai moko naza intellectuel. Et ate ko lobake lelo bokomi ko tcha musala mso par terre. Autant soko uti facile que ça la nini. Non. Bazakiri baba so auti facile mais aza mona ipene. Le soko tali intellectuel qu'il est. Tokozala na ba bouffon lokola ba ken pena. Azui mutambanga munene dans le quoi. Je toi tu peux parler à moi. Je suis pas ton ami. J'ai pas même ton niveau. Ton papa d'abord azo kokate toi tu veux me parler. Et faites attention monsieur. Sokozana tembe. Tatiana Osango invité bango bisona bango na plateau. Tout ça na bango débat contradictoire sur la musique, sur la culture. Au romona ke bako katana. Mais zoba je reste toi tu peux répondre à qui? Peggy Titan, c'est pas Dieu, tu obi vinanga. Maman Tatiana, na remercie mais na remis na kana na pesa ka dernier mona. Voilà Peggy Titan, vous comprendre. Au présent on a besoin que Tatiana yambabino nyonso naza na pona bino parce que naza au milieu du village pour asala musa nanga boye longo bani na kota nanga na polémique té mais au azana besoin débat naza. Au présent on a besoin droit de réponse nazali. Peggy Titan na moni siko okiti awo pesa pe ba mbote na baya yo poto comme na biso penza na suka. Mot de la fin nanga enseigne bachar internet balanda biso partout dans le monde. Vraiment Peggy Titan il est là analyste chroniqueur, je suis là vraiment dans ali ko contredire anti-valeur les ali ko en internet. Dans on a besoin vraiment que makambo ezongane to mona papa na biso ba lukunku sample tant azoli ko loba a aussi la promotion papa na biso lombo makiadi ozomo na zo pesa communication yango onga na za ngo besoin ezonga. Lelo journaliste aza ennemi à musicien té musicien pe azali ennemi à journaliste té. Balobi un journaliste azana pona ko communiquer. Soki ken pe na yebi ayebi signification communication té yango na ko yebi saye. Soki ayebi signification communication té na ki zengia ya ba communiquer soki balingi yango bana poto soki na lobaki mabe mais nazali neza ko combattre anti-valeur. Bato bazali ko bebisa musala na biso tozali ko dénoncer bango. Au sali mabe to dénoncer bango. Donc eza wana musala Peggy Titan nazo sala. Tozolinga ke Peggy Titan doit commencer à parler de tout le monde. Ceux qui place fali pour pas beta concert Peggy Titan na yewana na madame Tatiana Osango na ndeko nanga jurès to yewana Congo Millennium to pesimbela to kepe o est-ce que yebi ke ba musicien misusu obi ke Congo eza mboka batala obi ke bato bazana ba kinsenso kuna batala baza po ani biso bata internet to ko luka bango te to bimisa bango to lakisa bango na bandiko so ba diaspora ba kenda poto parce que RDC ezali capitale ya musique. Donc madame Tatiana, vraiment bon anti-valeur, il faut aussi là. Na pesi mbote nanga na mon papa, mon boss, hein, mon papa chéri, Ricky Diben Simote, maman jolie, la pomme verte, maman Ngouli. Na bosanité mon parrain, papa papi Moussodi moté maïget. Na kati wana pe Nathalie na kati ya Diblana na moni King George. Ye balobi babenge le sultan de Ziblan. Na kemu panzibo na moni Eli Mananga, hein, na kati ya ville numérique, na zongi le roi Mavinga de Gaulle. Ce que sont na ke États-Unis, na kutani na Miguel Mafolo Musfini kwa États-Unis, ta bat na sulana bango. Bayebi ke Peggy Titan mutamayele, motema Doris Lusala, na leki na bango sela Lusala. Henri Modogolongo, le véritable Canadien. Yene mutaza na kata masolo parce que balobi ke guerre bazoluka ba kokate na kati ya Paris Chimène Ilonga, la vraie métisse noire na Laetitia Chaumba. Maman Vovo Viviane. Hier azali vraiment maman, hein, tantine, aza maman mo moté maman la mo ser moté maman la. Mikolo tunangani, nazana boxer mo o aleki boxer o auto ko kata Bible. Ye ba benga mikolo Tony yoka masasi na maboko papa na Ali yoka. Doris Kanga na motema na ye bazo benga Nicole Panda. Bato nyonso balinga Peggy Titan parce que nazana bato ebele. So na banira ba na boka pe famille Osango te. Sœur na biso bazawa donc na tantine
Tantine Passi au sango balobi la maman de maman. Tala maman zomona moi nazo bimisa maloba bien. Soki nazo loba parce que nazali ko combattre bantivaleur na ina idéologie wana. Donc on appelle si merci beaucoup Junior Shaumba nakasi à Paris, Lekamedo Shaumba. Bato nyonso balinga pegi titan Kadi Viminde. Azana kati à Paris donc na pesi mbote na bato nyonso balinga nga pegi titan. Donc bato basé belé vraiment na Congo Millennium donc on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup Peggy Titon, merci à tous les internautes, merci à tout le diaspora, merci na Bayo Bazara na République démocratique du Congo, merci na mon boss Papa Riki di Bendi vraiment oyo ya maman jolie di Bendi la pomme verte balobio vraiment posa maman et solo yango to bengi onguli. Merci beaucoup à Jires Mwanda babionde image te soki penda atali image ki toro ya Congo Millennium ezandeyo et bambote ebele na famille au sango mobima na bandi na ya pasi au sango la première dame ya Bandalungwa maman major au sango maman vraiment bimisa balezo sango champion magouche éternel champion papa na Samuel na David Bobby depuis ozala champion bazo luka muta ko remplacer bazo mona te quoi et aussi à bébé Miradi bah gros bisous à toi et pourquoi pas aussi à os au sango les patrons Papa Nadodi, Ben, Binonio, mon Samuel, Glory, merci beaucoup à vous et surtout aussi à Cécile Osangomote, ma Serge Katembo vraiment, hein, et aussi à Bébé Grâce. Je suis de cœur avec vous, Boza tellement ébélé, Bayo Bolingara Tatiana et Eric Lusandou le noble, ma Bogo Bank, ça dit son quoi $600 non bank à tepo dans l'autre banque mondiale. Eric Lusandou, Bobi vraiment, il est né pour plaire. Et ça c'est au point na bambongo mais pour s'épeli sarande Serge Ibaka, moto ambongo. Et Mireille Osango, est-ce qu'on monite? Merci beaucoup et Komaki. Yango anomoni Mireille Osango, maman vraiment na bébé Sarah, merci à toi et merci na baignon so bolingara Tatiana Osango na lingara bino mingi et puis bon continuer à s'abonner na Congo Millennium Fifi Shongo babi moi si time et pourquoi pas aussi bambote be na de Gaulle mavinga le roi motema ya la reine Agnès ona otete la ke mafumbe otete wa fumba babi vraiment moi si ndeyo. Et pourquoi pas aussi à tout le monde, Noël Chongo, Boza tellement ébélé, Bino Nyonso, Baebolinga Tatiana. Bon, continuez à s'abonner, hein. 2 numéros affichés dans le écran, Bino, vous avez besoin de Tatiana. Tout ça, l'émission, on est là pour vous. Et Toza Pewana Vital Boucher, Bouya Fifi Chongo. Nalela Bino fort, bon, continuez toujours Kolanda Biso. Bobo Tobondeko, Ekoba, Korenye, Namabota Mabino. Soki Nzambe Azongite, retrouvez-nous prochainement. On a numéro Moussoussou, on a invité Moussoussou. Allez, au revoir.